Bandeko, est-ce que maman Sisi mutatindaka mino afunda pa papa? Bandeko nanga, eloko nini etindaka mino azwaka ba rapport akendaka kopesa papa sur Didi Stone. Didi Stone asala mino nini? Eloko nini esepara Didi Stone na mino? Na bana nyonso ya Koffi Olomide, nani Koffi Olomide alingaka mingi? Tosala juste analyse. Et mino, est-ce que yoki papa? Ma chérie, zwa kiti ya kovanda to solo là. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bo s'abonner, bo liker bandeko na ngai, je vous aime trop. Ba commentaire na bino, ba concert na bino, ba abonnement na bino obo koche la biso. Kaka musapiki o s'abonner, eza gratuit. Vraiment, merci na bino nyonso obolanda biso. Lelo bandeko, toyeli bino affaire ya Didi Stone na oyazali grande sœur na mino. Nini ekoleka na famille Olomide, nini ekoleka entre bango mibale, nani akenda kofunda muninga epa papa. Makambo tomona oyo Koffi Olomide asala na Didi Stone, pourquoi pas asala yango pa minute? Pourquoi pas asala yango pa minute et jusqu'aujourd'hui? Pona nini asala yango na minute? Toyoki Koffi Olomide ye moko na munoko na ye sans intermédiaire na otila bino ba audio ezali. Aebisi biso nini? Alobi Didi c'est mon bébé. Ata to kiti to mati. Ata to sali ba 10 millions. Didi c'est mon bébé. Koffi Olomide alobi a ovanda boya omona mwana mususu aye papa. Regarde Didi Stone asali boazongisi boye. Maintenant Koffi Olomide place wana fala yo yebisa biso tant que papa elo nini na répondaka na mwana wana. Poto mona ape mino aya kosala la biso ba sortie médiatique. Ba sortie wana asala yango volontairement ou bien batindaka ye. Po déjà papa awayi kosopisa mino. Mino focha na mutu na yo oza mwana lokwa Didi Stone. Bolingo oyo papa apesa Didi Stone. Ata biso bato ya koloba kosala ba analyse. Ata nani eza pasi to kabola bango. Oui, tomona mama si aya akabola bango parce que lelo soki Didi Stone na Koffi Olomide bazala sous close ndenge bazala te. Eza parce que mama si moko aya wana o azalaka lokwa mwana musala na bango vika iya akoma mama. Na ndenge ya normal aza marâtre ya Didi Stone. Eloko bandeko nange kabola kaka Didi Stone na papa ezalaka yango wana. Soki papa abalaka na ye sindi le cœur te. Abalaka na ye mutu mususu to atikala na ye kaka bongo sans mwasi. Me makambo tomonaka Koffi Olomide na Didi Stone be tomona yango te mbele baza kaka ini baka na bomoko. Mbele baza kaka na ba affection na bango o bazala nango. Mais vu que sindi le cœur moko aya wana. Bandeko ebele ba se dérangeaka ba mituna ke lo ni ekabula bango eza kaka likambo ya sindi. Didi Stone atikala kolinga jamais tata na ye azwa sindi le cœur achai wana comme marâtre na ye. Et puis to kita to mata ata mukolo moko te Didi Stone na obenga sindi le cœur mama. E batiraima ya ye na tata na ye ebanda wana. Eloko Didi Stone a telemela makasi eza komona papa na ye kopesa sindi le cœur bisou na munoko en plein air. Ezoleka na ba média na ba internet. Et puis ba Didi Stone baza bana bajara bano bazaka ba hypocrite te. Alingi yo te. Oui, mino aza makila na ye. Ndeko na ye yaya na ye ba makila moko tata moko. Ba mama différent. Mais Didi Stone alinga minu te. Biso moto monaka. Alinga kutu te makambo na ye minu akota. Mais to kamwaka minu, oui. Aza yaya soi-disant ako opekisa leki. Mais leki nini opekisa? Genre leki nini? E nani atindaka yo? Lelo ba secret bimi ke minu azwaka makambo akenda oyebisa papa na bango Koffi Olomide
concernant Didi Stone. Boyoka emsu bolobanga na tiba commentaire ke zongi toyoka ngana bino makambu nini minu comportement nini afishaka pona ke koyebisa mama na bango po wana comportement na tokobenga ngo nini yango te tobenga kisongi tolanda tozonga juste après mabe to ba pe vérité te mabe tozomona au sentir que likez, partagez la famille, likez, partagez. Toyoka, biso approfondi l'autre Toyoka. 1 million so combien de nini kolega ba fesa kolega ba mise belé wa nini Didi Stone. Dans le ngene lo midi Didi Stone kala sugana. Siko pera nani suspense. Te babe akina kanda pepe. Tete malon laki. Didi, c'est mon bébé, mon cœur. C'est-à-dire, c'est performance dans ma volée. C'est-à-dire, tu as la que c'est mon enfant que j'aime, que j'aimais. Promettre. Ce que tu m'as dit, mais moi, je vais varier, je vais fâcher, je vais finir, je vais faire son nini. Moi, je vais voilà, merci. Batumsu pe balobi mama sisi mutatinda ka minu ake kofunda pa papa. Bandeko, mais est-ce que c'est solo? Mais pour nanga soki eza mama sisi wana vraiment eza pasi pe mawa eza regrettable. Parce que kokabola tata wana na mwana na ye oyo nyonso afungolaka munoko alobaka ke nalingaka mwana nanga. C'est mon sang. Ye ata tokiti to mati. Ata bosali ndenge nini mwana na ye mais soki mama sisi asalaka bongo c'est qu'Alexa ne tan na ye ya pamba Alexa na ye tan na ye ya pamba preuve ane mama ya mwana wana Didi Stone atikela ye ebonga sans aloba i o a atikango kaka déposa aleka nzela donc atikela ye yango lokola mwa eloko mo lokola mwa bisanza mbwa lokola ma ekufela mbwa lokola donc atikango adéposa aleka. Alors, ce qui est maman, si mutatindaka minu, vraiment, c'est qu'ils a pas si peu mawa. On les balles qui s'arrêtent na bango na on sala bongo. De préférence, Alexandre tana na on composa ka ba musique, na ne batinda ki yemba mami yenga. Sala boy, Alexandre na côté kuna ke aleka kana banzela oyo, emsu ya rotinda ka minu, wana vraiment akobeta mabeto landa bandeko. Mabe, to ba pe vérité te mabe. Tozomona au sentir que l'aime son moana, il faut pas papa. Didi vraiment boy la boy. Papa pas encore. Ni le comme talent. Voilà bandeko boyoki. Est-ce que boyoki o ngana yoki? Koffi Olomide alobine. Okoyoka mwana mosusu akoya. Awayebisanga papa, tala Didi Stone kune ke zongi. Donc pour dire que minu asalaka ki songi sur Didi Stone na ebite soki keke pe asala ango. Mais muto tomona mingi o azosala neti a remplacer Didi Stone. Eza minu. Mais na malobo toyoki awa. Na voice yo toyoki o papa bimisi. O eza émission kala te bandeko nanga. O eza émission ya lobi awa. Pour dire que maloba o toyoki papa Koffi abimisi. Pour na mwana Didi Stone. En tout cas, minu. Zalaka soki oza na deuxième place. Zalaka na deuxième place. Ko kanisa kutu te ba ochaka na place ya Didi Stone. Ki songi o minu azo sala. Eza na ngo ya pamba bandeko na ngai. Eza na ngo ya pamba parce que ne lobela Koffi Olomide. Didi Stone c'est mon bébé. Et ce qu'on l'a dit bien, il y avait un moment, Didi Stone a longola kombo Olomide achaka Didi Stone. Même na ba page na achaka Didi Stone. Et mutu oya memela Koffi sango. Que papa tala kutu Didi Stone boye. Ezalaka bana wana ya basi mususu wana. Minu muta memela sango. Et Koffi Olomide, oui, et ça là, il passe. Il y a une série, mon bois, les cannes, émission, mon bois. Et il y a un internet, ok. Ah, donc moi, moi, nana, TV dit que, bah, la xabso tata naï. Mais Didi Stone sera salango, isa kanda.
vu ke makambo eleka na internet na makambo oyo autaki koyoka oyo ebimaki na Angelo Central oyo balingai batrike ye oyo soi-disant papa na bango akreaka comment on appelle ça akreaka compte moko na nkombo ya Del Piro mpo ekombataka Diddy Stone à partir ya wana Diddy Stone alongola ekombo Olomide atikaka Diddy Stone ... de par lande bana mosusu oyo Koffi Olomide alobeli bamemela esango ke papa tala Diddy Stone mambo asali oui papa ayokaki mais na motema na ye Diddy Stone c'est mon bébé que j'aime beaucoup. Diddy Stone bébé na ye vraiment oyo azalaka eza na baplace mosusu Diddy Stone akendaka papa soki aye te esalaki pasi nazalaki aza motu bandeko na nga ana motema libanga te ana motema oyo nga nao toza nango. C'est la même chose avec Diddy Stone aza na motema oyo nga nao toza nango des fois avandaka boye papa azalaki akouvrir botala nono botala photo oyo natie bino wana bandeko na nga photo wana viki eza YouTube nakoki jamais otya video wana po eza nini oyo droit d'auteur nzembo bazalaka Koffi Olomide bazalaka na motuka na Diddy Stone bazoyemba nzembo oyo tata mobimba ye tata mobimba ye tata mobimba ye tata mobimba bazoyemba ngo na ya Diddy nzembo wana ezalaki ambiance na kati ya voiture ya osakana te. Donc pour dire que dio ya Diddy Stone na tata na ye emankaka Koffi Olomide dio wana emankaka pe Diddy Stone bandeko na nga oyo badio wana totikala omona ngo pa mino te oui mino okende baosala ye monde baosalaka na baconcert wana me ekokanaka te para nyonso aza na bolijara bolingo oyo apesaka mwana na ye ekozala babota biso 5 bandeko na nga na 5 wana para na para ayebi mama ayebi ke na motema na ye aolakisa bapara mosusu balakisaka me eza mabe kolakisa ngo mpe bongo me bapara mosusu ezalaka na kati ya motema na bango na bana na nga nyonso nalingaka na nga Pierre mingi Pierre mpenza mwana nga ya motema Brunel mwana na nga mpenza ya motema me oyo wana mosusu oyoka pena mpara oloba oyo pena so na lokotela yo wapi bapara ebele baza na baoyo ya bango ya motema ndenge tobotama boye ndenge moko kota bapapa omonaki papa Diddy Stone c'est mon bébé Diddy Stone boye boye oyo wana mosusu nalingaka ye me alingaki lokwa Diddy Stone te alingaki ndenge alingaka Del Piro te alingaki ndenge alingaka Saint James te mutu na mutu aza na kategorie ya bolingo oyo apesaka donc mwana na mwana aza na kategorie ya bolingo papa apesaka ye soki ezalaka 100% mosusu aopesa Diddy Stone 90 mino 70 oyo kuna 30 omona mpe mutu mosusu azalaka 10% pamba baza na bafamille ebele baza omonaki parent apesaka kaka 5% pa oyo 20% pa wana mosusu 10% pa wana mosusu omonaki eza na mwana mosusu soki asengi parent eloko papa apimelaki ete fo apesa ye po ayebi place atia ye na motema e baparent basalaka mingi babiloko wana pa bana oyo baza mayele bana oyo baza na bavenir moko bana oyo aotala mwana oyo amemanga mosika mwana oyo akomisanga boye oui soi-disant mino aza miss me miss yango ya wapi na ndenge mabe te tomona na biso ki miss ya mino yango te neti nga nayebi na nga te nayokaka ka miss soki universaire nayebi na nga te me Diddy Stone toyebi oyo aza tomona baimage eke ezongi lelo ambassadrice ya INSS botala niveau bozwa level ezomata eza parmi biloko oyo ehonoraka baparent parmi biloko oyo
esalaka baparent bayoka esengo mposa kobota so mwana mosusu azalaka lokwa ye éducation boye. Imaginez-vous obota mwana abimi ministre zwa niveau esengo zwa niveau ya sentiment ya kozala parent. Oboti mwana moko akomi président, oboti mwana moko akomi avocat, oboti mwana moko lokwa ba Didiston boye azotambola bazoyeba ye partout. Et rêve à tata na ye azokokisa ngo malembe po Koffi Olomide ayebisa biso ye mpo na ye Didiston fo akoma lokwa ba Naomi Campbell aza star koleka na ye moko tata apesa ye beloge wana bachance wana abamba pa Didiston. Oui, toyebi ke Mino aza miss soi-disant. Est-ce que beloge o papa na bango apesaka Didiston ase apesa ngo Mino? Alors Mino fo tika biloko ozosala wana. Papa ye moko abimisi na mpwasa kisongi ozosala entre papa na mwana, entre papa na ndeko na ememelo eloko te. Au contraire basekret bando bima moko. Oui, basekret yango ekomo bima moko ke bayebisa nga tala papa tala boye yango ekomo bima. Donc faut arrêter. Yo landela kota bolingo na yo, landela papa memanga ndenge nini, papa opesanga bolingo genre nini, papa boye yo kotala mambo Didiston te. Tika Didiston apotana na papa na ye ndenge azopotana wana ti place bomo na basuki. Eza kwa bolingo bato bakotaka te, eza kwa bolingo mwasi na mbali bakotaka te bandeko na nga. Soko kocho tika na soni, Mino kotika na soni. Déjà loko papa beti au bordure faut arrêter soko sala ango tika poko tika la nasoni bango bako avancer po ndenge to abwe ngai na monaka un jour Didiston na papa ni ba ozala ini amour boyoka ni bon moko to kita to mata. Oui, pona lelo to mona bwe meto bosana te kezalaka. Ah oui, et alikambo tata na mwana singa famille benda na rekata na ate. Didi alinga papa makasi, papa alinga Didi makasi, c'est mon bébé. Mino si babenga c'est mon bébé na émission, oui ba embelo nzembo. Mais toyoka place babenga Mino c'est mon bébé, c'est mon na toyoka ngote. Mais Didiston toyoka pe toyoki lisusu. Alors faut arrêter qui songi ozo chawana bande konanga. Mino faut arrêter okotika na mama na soni ko sopayo. Et c'est sopio. Donc voilà bandeko c'est un peu ça. Ba o ba yo kite na ochela bino subuyo ka ba audio ya papa Olomide. Nenga lobi pona bébé na biso bébé national Didiston. Mwana na nde na linga ke bandeko na nga. O sepelatin na linga mwana na makasi. Po azaka hypocrite te, aza hypocrite te, aza vrai. Olando dio na suka na kochela bino bandeko voilà. Mabe, to ba pe vérité te mabe. To zo mona, o sentir bien que dem so mona, ay papa ni papa. Didi vraiment boy la boy. Papa pas encore. Ni le comme tala ngabo. Non, c'est bon. Faut to mama tato kita. 1 million so combien de nini kolega ba faire ça, kolega ba mise belé wa nini. Didiston. Dans le Koffi Olomide, Didiston kana sugana. Siko pera nani suspense. Te babe agina kanda pepe. Tete en long laki. Didi, c'est mon bébé, mon cœur. C'est-à-dire, c'est performance dans ma volégana. C'est-à-dire, t'as la gare bana muso bakomo bima na banini ke osa dit bien que Didi. C'est mon enfant que j'aime, que j'aimais. Promettre. Seulement tu m'as amené au tout. Mais moi na langa ako. Et voilà bandeko bino mo boyo kite Didi c'est mon sang. Oka mwana mususu aye kofunda yango bana foboki bana kisongi po eza batata mususu bazala na bango. Donc baloba des fois so baleki na ba télé baloba ba maîtrise a penate ki na protéger. O comprendre vu que lingara mwana na ye wana makasi abia abimisaka liko nango ya sikeza te loko oyo ke ya eya. Donc Mino makambu oyo ete ya yo
oloya kolobaka lobakeke ezongi de préférence kutu zwa kiti vanda na coin na yo linga papa na bolingo oyo ndambo oza nango o papa azopesa yo yo pe ndambo ozopesa papa makambo na yo yango tala kotala mambo ya Diddy Stone te point barre parce que bolingo ya papa na Diddy Stone ye moko alobi ata tokiti tomati tosali ba 1 milliard. Didi c'est qui? Didi c'est mon sang. Didi c'est mon bébé. Didi c'est mon tout. Wana biso te tolobi la famille. Et voilà, bisous, bye, likez, partagez. Tomonani na numéro oyo et kolanda. Ba commentaire na bino ko salanga super bien. Je vous love. Bye bye.